Oui, le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux à suivre. Toujours CL News TV, mon pépé Asika de Christelle Arose, Mamouli Hanoub de la presse congolaise, que je dis bonjour. Un grand merci à toi, Gola Mayala, pour les images. Un grand merci à toi, na montage de l'œil to Simvinir Soana. Merci Nayo, merci na la patrona. Christelle, merci aussi Papine de la Messo, également à Rocarmier, c'est le mignon garçon. On va toujours scotcher sur CL News pour Rolanda Bisso. Les lobongo, toza bongo na morgue ya mama emo, tu es kolelana mama mindondo, wabungsaki maman nae, donc tu es kolelana et lelo. Et longo CL News Steve Mobimba est tombé vraiment mes condoléances et le plus attristé, particulièrement, et pas ya Papine de la Messo, et na famille Nzola Mesotumba quoi. Donc bapesio mes condoléances c'est Zala Makasi Nzambe nde apesaka Nzambe moto azwaka. Donc nyonso koma na vie nyonso ka makambo. Donc c'est bel et bien votre humble servante Vanessa Moussaoundé a simbi lelo présentation ya mkona lelo. Donc to naza penga mokote naza na concert na biso na ba confrère na biso to vraiment avis ya moko na moko to mama mindondo to pe papa cartouche ba mingi na koma masamba to zape wana na ba comédie ebele ba lule bazali ba bongos baza vraiment wana. Bonjour Cynthia. Oui, bonjour chou de moi Vanessa. Oui, ça va bien. Impressionnant par rapport à journée à l'élo, tu es consolé grand artiste donc maman Abino, hein? Parce que je vois pas naï maman Mindondo impressionné. Oui, impressionné zaka ba mes condoléances tozo lela onga ko benga wana za kokunanga madeur parce que maman Solange Mindondo aza maman na ngai pour lelo Cynthia Bombo a yebata ko jouer kanenge zalaka eza à travers maman Solange Mindondo vraiment eza passe mingi kozanga maman pe ko bungisa maman esalaka vraiment passe ba o bazanga ba maman ba yebi douleur na ndenge zalaka vraiment na pesa mes condoléances na bato nyonso to bazanga maman pe ya minga kolobeza kaka que babito lela na ba oyo bazana ba pasi na ba oyo bazolela mais biso to comment komona trop bato amonaka mingi ko fêter ke kolela na bato comment komona bongo de comme trop mais majorité ngana kinana kana place à kolela et non qui na place ya fête parce que fête est porter la biso lokomoti. Oui, c'est ça. Et pour ton habitude, comment tu te kenda kaka, au menu moi bière, au lieu moi moussouni. Mais tant que mutakou feli, koya ko assister, ça a bien vraiment. Mes condoléances c'est belé à ma mère, son nom Chimindondo. Place aux années vraiment la personne mes condoléances c'est belé. Tout le monde fait présence à la comédien Msuba été na moni na groupe na bino botala naka plus bino monko so to moni mingi to mona kaka papa cartouche ba bengel papa Masasi azala wana to mona rappel comment dirais-je kaba groupe Simba de bazala na bino ba groupe Msuna mona avant vous vraiment attaché. Il y a un problème? Non, problème exact ezaka bango. Au moins batu musu ezaka moi soni Msuba mona bato bazana niveau na bango te ba banga ko approcher. Au comprendre. Ko approcher et ça ka bien vraiment Msuba mona ka ati ay ba viana baza bato akala to poussa na te biso to ni to sala moi talent na biso pe mais non batakala nde ba pesa biso fort. Au comprendre batakande ba pesa biso makasi. Ce qui te moni batu musu ba yete to ebi bien que les deuxième jour ya papa na biso Tumba corona eza explosé na palais du peuple msu batebele na mini bat mususu baza kuna yango na moni a pe bat baenda mais toza vraiment biso nyonso tozo lesa mama Solange Mindondo a uto kufela mama naye ouais nga za nga muto abatu donc bazo ya penza bazoya mais je suis avec bandeko nanga mibali yo batika ngate libela na libela bokoza troupe mo mais ozana ba oya yo boko kabwana ka jamais donc voilà baso otala ngai belanga pe mo ba sucre ba bilo baso otala nga bandeko nanga ba comédien Maman Mindondo tonto ebe est-ce que vous allez na kata ba association netito kanisa JP Masamba dans une association NTPC ozo ko englober ba comédien nyonso vieux masumo zo chapeauté. Donc, on a une association pour le moment.
Le big papa Masumu vraiment bilo na bino à landelango vraiment te loko atokanisa nde bazala bakanti ba comédien okei bayota la bino moi quelque chose moi contribution est-ce que vraiment être MPC ben oui hein vie mais il faut qu'on tala kako ba réalité. La réalité, tu vivre en face. Tu as un problème, tu fête tout ça qui est anniversaire, il y a international théâtre. Donc, mais je suis tout le temps au Bazoya, même la comité. Mais c'est tous les jours qu'on m'appelle pour bailler le programme. Donc, là, au moins, on peut le l'enterrement tous ensemble. Pour tenir. Bato musuba bi mama mindondo fala za na kati association wana pe esungaka pe ba comédien mais to moni vraiment loin de ça. Non parce que ngai omoni ko skota na association fo yeba nanu ezanini but na ngozani objectif na ngozani ngala za na NTPC donc là je me retrouve nazo sentir que badouwa nanga eza réclamer wangu na vandi wana mais n'empêche que na koko taper na musu na koko taper na musu ba pekisa biso te quelque chose na NTPC koko ta la plateforme musu tete ezaka nga monde la ligne nazala wala ngona zaka la moko wana pour le moment. Maladie à maman ezaki de longtemps. Non maman zaki malade ngam na zaki malade na bandi wako sala nga émission moi ndela zaki malade là na bimi hôpital 6 jours après na ezo sa grande na loti maman na loti nga la keta maman fona mona maman njoka maman sa koto hôpital nga na yeba te ba bomba lokwa na hôpital fallait pas ba choquer ngai ndeto ba iko bunda ko landela maman na ba polyclinique na biso ba sito kaka o zao malaria mais vous comprenez que mto so ba antibiotique a so ba kisa makasi mais azo sala nini ote comme on dit dans l'esprit amélioration exacte na tana ipsi papa maman ne va pas bientôt luka moi to évacuer to maman to évacuer nzoka ti ma ko lemba on a biso kanisi faiblesse ba kisi nzoka kontenja na coma prof to ya wasali 3 jours na machine oxygène 4e jour donc moi makabelandi la ninga leki na modelo yebi ni makabelandi lebele donc peut-être liwa maman izaki angai peut-être la liwa ya maman izaki angai parce que yo yebi ndé na belaki na zaki na hôpital na bimi donc rien ne va makambu ka izolandanga makambu ka izolandanga donc voilà j'ai un papa qui est malade il a un problème de cœur qui est là à supporter passer dans l'hôpital supporter moi c'est na ya kufi donc ce n'est pas facile quand Nzambe apesa makasi Nzambe abomba biso na mapapu na parce que seul muto ko bomba biso ko le Nzamba zati. Une grande artiste au Batubayebi, une grande actrice plutôt au Batubayebi, mais osa soutenu quand même parce que au Belaki Makasi na habité so bato RTNC bayaki to bato parce que yo il faut ba soutenir yo ba zelate ke okufa pour ba bisambongo mindondo asala ba théâtre asala ba ballet na kina ba voyage mais qu'est-ce que ba et là on y va bon contribution monene na leki na ngeza morale to mon lero ya ki l'hôpital ko talanga le ça moralité faut moi pour morale et sa maman te morale et son bas cercueil te morale et soigner malade te morale na bundi penza to bundi pe on a raison d'abord na hôpital n'avait plus rien na na mbongo te boy ko ta sou maman ba problème oyo mais la reine soleil qui na Nzamba zakaka c'est une femme pieuse c'est une femme modèle bon je ba témoin j'ai ba to quartier ba sabino maman na biso alambaka de thermos à foufou ya bana na ye na ba shege bazala na tinel alambi pondo beng bon boya ko lia pondo beli mutu mtalu kalika na ye so ba shege na leli kabu na tiki soupe maman lobi mais la soupe pour la bapota bino mela maka bapota voilà un peu moi témoin mais sauf que financement ouais il y a le mien ba oyangai Léonie Johnson mami oyanga kati bandeko langa kati ba idenga penza na ko maboui donc na mekata ko bouger muke parce que c'est pas fini tant ba okunda ba va na sur la matanga wana donc voilà mais vraiment mon avant muto ya bimelo ya pese mo baboti je remercie Batnet Cercueil na sombité sombi cercueil te na sombi na louer corbière te na louer bato sécurité te ba pesinga donc muto abeli na pour joa bango ba maman de yo kede ko joa bloko la pour na maman donc mais c'est important muto mon ko soutenir ngai na les grandes émissions na lo ba numéro na bango so botindengelo ko pa na bino na joie parce que je connais muto na zo loba
Là, peso bolimbo sunganga. Na opesa numéro nanga 00243 99 99 14 980. Wana bozwanga mokoni. Soki omoni kozunga te na numéro ya chaîne on a ça la émission pour faire bon vraiment famille dans Rozwango et comme il en a maboko. L'élo état de santé à maman Mindondo, non vraiment s'améliorer bien, te récupérer non bien te, oui, récupérer bien te na ba tension, mambetungi ça que vraiment ma casse. Au côté de ta lettre te oui, ça va que Zobé là-bas, lui, là, t'as moins quelques moyens, ou bimamboka, ou bien ça ah, nani yango yo mutabana sel c'est tout comme maman Olivier maman sincère ni to sentir en pende kozate sentir moi j'ai senti ça je vous dis franchement na sentir na onyo sur la Sibir naza muto pesa biso to bala chaye motema donc onyo sa mon kasal sanga ya na boy ba midi 14 to ke to jonga boy parce que ko kabasa un don ne force pas ko kabasa un don. C'est vraiment un don. Donc, moi, je suis en train de regretter pour la question de Maman Zalaki, Algaïo Kambela Nangaï, à quoi il faut soutenir à 100%. J'ai encore un papa qui est malade. Moi, ça va et mon père qui est malade là. Il faut m'aimer à 50 ans. Il faut passer l'examen, il faut passer la nuance. Un problème à cœur, un problème à prostate. Donc, donc, tu vois, on a récupéré nos quittes parce que j'ai tout le temps des soucis. Payer le loyer, foutre le loyer, équiper, boyer. Ouais, je suis comme ça, il y a santé. Mais là, ça va. Et là, comment on dit le rythme, le dynamique, il fallait parce que tout le temps, aussi le problème est, je mange pas bien, les autres beaucoup raisonner, mais on a besoin de vie. Seigneur, maintenant je peux faire ma vie. Pour la vivre longtemps, on a besoin de vie. Donc voilà. Merci beaucoup. Proche, Mutobomi mère ngate. Bino pobo bolu kandoki kaka nde bolu kandoki. Muzoni nganani. Bopanda na honorable. Ayebsa. Na honorable. Toya on n'est pas honorable. Vraiment na éviter. On dirait na malchance. Na malchance. Tolier maman te toye obite ke tolier. Mais ce que pona ni bozolu kanga bozolandanga pona ni. To son interview. Interview bato ba sengeli interview bolanda bango. Ali yazawana boko tuna Ali. Et ça a impression par rapport à journée zali malamute yali journée ya mabe parce que ezaba omoni data ko botama to sepelaka nango journée mutu abotami to sepelaka sikoyo journée mutu mama azokufa ezotikala pe journée ya mabe na mitema na biso donc et sengo comme mawa mais plus mawande za ko dominer makasi parce que ezo kuta biso na mpiaka mingi vous voyez mpiaka mingi soki ezali na mama akufi do tozolela deux fois ozolela nano mama akufi ya mibale ozolela mpiaka la rezate souci soko mami balé do tozolela ya trop yango zomona ermo tozo kubuka na ndenge facile tozo buku yo ko kubuka te ko kubuka omona po yeba ko kubuka ya bien zwaki tala mitala omona ba arc-en-ciel comme minene donc ça dit que mpiaka e kubukisi mutu na ndenga rapide pona donc situation est médiocre donc journée ezali malamute bamona ko kantando latibe babi ko sana mbongo te wana apparence kaka eza apparence eza lokola omoni lelo bokoza na fête c'est pas na bino boliete ou bien bozwe le kolia lokola fufu lelo bolé na Thompson kaka mais sobi mina balabala il faut za mwambanga so songo ezaki makasi lelo bakali nyang fort donc ozobeta mbanga kaka ki bolie bora bien makasi na dibanda mais entre temps webike no bolie kaka Thompson na 2+ na pondu et journée leki nango personne na fonga libumu atala bolie ki soso to bolie ki ngulu personne na oyeba mais donc mbanga to beta ngona libanda nde tolati bien ezala mwa apparence peka libanda mais na kati ya moto so fongoli nzambe nda ibi secret ya moto témoignage à maman. Non, nazui temps ngaso toke pe ba Solange to solana Solange ba parti le na mettre avocat to solana bango ya ledi mais maman non na témoignage à maman te na témoignage maman te. Il faut ta na Simomo na Solange. Oui, na cadre musala oui.
na cadre mosala c'est comme na bandako aussi total naka mais tokenda ba maman te donc na témoignage à maman te. Si Solange dit que sa maman était bonne maman, donc moi j'accepte aussi ça, maman est bonne aussi, c'est tout. Oui, pourquoi pas, tu as dit que présent, ça c'est une association de Tokanisa. Pourquoi pas au côté Merci. Donc, c'est Coca. Et c'est ça qu'on a peut-être un peu papier nyongo bon, éviter. Mususu agope se boape si nyongo le botere me ofuta yo moko. Bon, tout banga, tika, avant comme le faut retourner. Est-ce que il faut na tout honorable la futi to futite. Kwa gope sa boy eza ya nyongo. Apesi na me la mena mi futi langa moko. Tout banga ngo. Mama tika, qui ne sait changer avant me le faut tout na futi. Na fondation Tokanisa, c'est le président JP Massamba. Yende to daki kuna na ye, to sola ke rencontre Baptiste pendant que la maman et puis quoi accompagner des konamso ndenge fait maman ça va accompagner mais président JP Massamba bi azala na to mami dans un to kanisa mais moi ezala soki mindondo azana to kanisa te mais ke ngana na to kanisa mais soki mindondo ana simananga d'office ana to kanisa mwana nia wazani yao mwana ngulu azangulu donc soki ngana na kati déjà c'est que Solange azana simana ngai azana na kati et puis na ndenga ko yeba na pe JP na mindondo de bayeba na na baka tous les artistes bazana tokanisa tous les artistes bazana bango parce que soki moto akufi tolanda teke nani ekolo nini ye équipe nini tezala te. En Afrique, ils sont déjà. En Jésus-Christ, nous faisons un. Et c'est nous. Mon peu présent, ça va artiste sous bazar. Non, on était en tourné dans Ndako, mais notamment il y a Shabana Bazo Kundalelo, Shabana Kundalelo, Maboli Bao Kundalelo. Donc moi, Bato trop. Nombre de coups les yeux na souste kala bodo akini bat bakofi 3 bat bakofi 8 mais so bakofa ya trop na mbala moko dans le baninga bakepe na ba compagnie baninga so bakofi lipe donc pour que na pora te okutana et lobi nous serons ensemble matanga et nous on peut banque sa biso bino ba comédien beaucoup mo kufe belé maman et wa kufeza maman non ba tant que comédien mais on kufe belé pour ni l'autre là to lamki o l'autre lamki to lali o l'autre lamki to mais pona nini yo mocha to kufe belé wa kufeza maman to ya za maman eza comédienne te eza maman to kufe bon yo lobi ba comédien to kufe bon ba joueur tant ba joueur est-ce que landi nyonso ba soda combien de ba soda ba komisa est-ce que landi landi ba soda mais non to solo la bien au moni tant bino bo pointa kaka ba comédien total na sima et là ba kabuli kibula ba kabuli yango lelo partout ba kabuli kibula et yoko pesa kibula lelo côté na camp militaire tel nombre de kibula seulement ils a combien côté na banque hôtel qui boule aux na banque et comme donc ça dit que bah domaine non sur côté au sentir que qui boule ils ont régné partout donc c'est comme liwape nzamba kabuli liwe côté partout ce n'est pas caraba comédien de ba moment na biso ndenge nini et ba tiaki date te ba comédien de ba kufa non c'est pas moment na biso ya li mutu a tombé na date na ya kufila lelo ngana kufila ki teji na le 1er janvier moi na kufaki joueur akufaki le 1er janvier, 25 ans, les deux à maman et à Mindondo. Ce n'est pas un comédien. Mais sa famille, c'est pas une famille. Oh, c'est quoi? En tout cas, nous avons bien été. Bon, quand on a calé le fungo, tu as combien de soldats à Koufi? Comparé à quoi? Et dans un jour, il y a moto, c'est coquille nango. Ce n'est pas qu'on fait une programmation pour les bateaux, Bakoufa, ou Bakoufa Boye. So ya ndenge metoki makali wa biso no soto yo li wa so za ko mona nani na ko fanda wa nani na ko terma tala ata muta bukana makolo so liwe zo ya ago pakata tala la preuve ndenge muta nyongo kutu anga ko daete mais orga ngaso ne ba nyongo ebele lelo ngana ne ba nyongo ebele mi fona de na poison na kufana nga la lembuli na kufina nga po ba nyongo futa mate na kufina nga mais on a monté na nyongo ba je poison yango lia yo na nyongo lia okufana azoboya oh nango de nanga tina okufana mais ana ba nyongo
donc liwe ko mona na te so liwe mona na ki mbelelo pagaille zawa na bambango pagaille donc eza temps ya moto na moto moko boye pour soto ba date na mbele toki maka bien avant bato ba kene poto ba ibaka ke han liwe kana poto te o bato ba odai na poto ba na bango awo pokaka contradictoire eza bazo boya ke bembe so ezali ya moto akufila ba ke kunde pe na poto bazo boya mais tu vois que moto pas kufila ba mina poto alinga ça fait bien mais côté wana nani ba ranger bien te sinon liwaza partout liwaza partout conseil on peut ça ba comédien nyonso na mama mindondo na par rapport à makambu ya théâtre parce que bolingo babi ba comédien bozala vraiment na bolingo vraiment te nani a lobby to na bolingo te nani a lobby yango bozala bolingo te boboka na bobomanaka boboka na bambasu ba PC ba maladi bozala ke o azalaka likolo musu. Merci. Théâtre comme tel eza option oyo lokola ba option nyonso nena otolba ke soki bato bakufi na théâtre na musique aussi bato bazo kufa c'est comme na sport aussi bato bazo kufa ainsi de suite donc so ba joueur bazo boagela na mbasu na ba société ba boagela na bambasu bandoki baza na kan ba boagela na bambasu na ba entreprise pourquoi pas na prison ba couvent na couvent pas ikutu liloba nzambe za na bible ba boagela sango mbasu aluketu. Bon, mais pourquoi pas na kati ba théâtre ba boka pemba mazo za partout ndena biki liwa za partout donc c'est que makamwana nyonso za partout ba pona teke ko to yo kaka non yo so ba yo bon yo na kazo za mwana mkena no moni yango to tambla mingi te ngana mona ba boakela mutu mbasu na sali peka bundana nango mbasu na sali peka bundana nango bundana nango bundana ba boakela ba tela mbasu ba pona kati oponi place ni yolingo tila ye na poni na ha oh ba e so moni makamna yo na esili kasi parti di corps kaka ba tia mbasu kaka ma esili bundana nango donc eza partout mama bolingo tolingana te non eza ba petit problème a na pembeni tositoye mama Koufi nous sommes là au bayete on ne condamne personne bamsu baza occupé na ba dei musus aussi ils vont nous rejoindre le soir bamsu ba ya lobby bamsu ba yaki déjà à partir de lundi mardi mercredi ba yaki déjà na bandako donc voilà amour ezanango comme nous sommes là amour ezanango bana mindondo nini mutazala mindondo ponanga ezali conseil na kopesa ye balobaka pasi ya moninga ezaka ngambu ya mai ngambu ya mai ezali so bolamuki na tongo boni bino kuna bien esuki mama alali te likolo pasa nzambe kaka donc pasi oyo ezwi mindondo ndenge na bike yende kaka mutu ana pasi makasi par rapport à biso parce que 2-3 jours biso tokobosana na biso mais ya kobosana te mais toloba kaka courage nzambe asunga touta na mabele tokozonga na mabele tant ya mama ekoki mama kei tozela oyo ya biso moko tango ekoya mais courage to consoler parce que bible lobi bolela na o bazolela bosepela na bo bazosepela donc toyekolela na ye likambo ya mama azala na courage nzambe a consoler ye okimi bato ebele moponinga ngai mais yango ngapi na remercie kaka merci kana bulo salite tokutana ebeme mosusu te talo na ndako na ndako merci oyanga mais napesi ya mindondo mpo mindondo ndakofili mama yo na pia ngai tozona privé merci beaucoup. Ça c'est ma mère. Maman! J'en étais!
Mama! Mama! Mala! Masana! Oh, Mala! Oh, Mama! Mama! Masana! Tumalipata! Mama! Yello! C'est là! On a parlé du peuple, on a dit l'image a parlé du peuple. Comment les lenga trépé?
Maman va passer sur minute de mitano. Tout ça là, le sambo, il y a action de grâce. Pour la moyamba, nzoto ya maman mayamba. Mosali ya Nzambe, oyo akimi biso. Biso tokoloba akimi biso. Na boanya na biso, na mayele na biso, na discernement na biso. Parce que biso nyonso tondimaka liwa te. Toyebi ke tokokufa, toyebaka mokolo te, mais posa ya mama, posa ya papa, posa ya baoyo olingani na bango ezalaka na ndelo te. Bato mosusu bakotuna me nani yango komonaka révérend Toussaint Mwimbi kati na bana ya mama na Djingolu ya kozwa Nicole. Le colico maman et que nous croyons à cette parole, to adorer yo, to remercier yo en toutes circonstances, na lingi ko invoquer yo. San oyo, corps ya mon moisi, et a déposé, ko banda sikoyo, ti lobby et ko kende na malita. Viens, siège, contrôle, ça a été kembo oyo, ozwaki tango basali bakufaka. Ozo ya opelelo tozo croire ya moto dit que le banon merci pour la nuance depuis mokolo yo azongisaki molimo ti lelo pe lobi tokozongisa nzoto na ye na mabele tant tozo benga yo oya o régner o contrôler ezali ete na bomoto na biso tondimaka te pesa kimia sala oyo bato bakoki kosala te. D'ici ailleurs, et pas une battuazole et la serpente nayo, tu au précédé. Le col qui des révélations que le temps est arrivé à resoyer, console la famille. Que la gloire et l'honneur les ont mis par nayo. Tu salues le sang au bol, na combo Jésus Christ. Amen. Beaucoup qui confie.
Thank you.